Mbote ndeko, mbote mingi, major. Komono nani? Komono nga Lieutenant Colonel Kambale Faustin. Nalaki na Zamba, nalali Ira Force, na Beni. Lelo tomoni force wana comme force négative. Nzela na Uchu wapi? Nilitoka Kainama tunafika Boga, mimi natokelea Ido. Ido eza na province ya Ituri. Oui, eza bomo. Ti ndenge okomi na ville ya Beni. Bwana Colonel, nilipenda nijue. Ndio. Colonel ani oyeba. Kuna bo banda kosala nini? Eza groupe nini? Komona ngo nini? Eza groupe ya Ira Force ya Banande. Puis chef na biso azalaki awa Mbwisa Nyamwisi abi toujours maire ya ville ya Beni parce que abebisi mission azalaki nango yango nde tolobaki te biso tovandi na Zamba tandis que ye aze pa boye aosunga biso te. Donc toyebisaki gouvernement asokipe na bango, toyebisaki ye tokobunda lisusu te parce que tobundi mingi et puis okomi lisusu koforme bana misusu mpo babunda na gouvernement. Tobengami na kombo ya F kouta na Zamba. Boutaki na Zamba na banani mwana Mbwisa Nyamwisi mosusu kombo na ye ali na M23 kala Birochwa wana Mbwisa nde ba chef na biso nde totaki na bango Zamba et puis babaki eza basike mosu tokoloba te mais lelo na décidé naloba vérité. Kilochwa Kasereka mwana Mbwisa. To continue tangu boteki Zamba Mai Ira Force donc bobengami na kombo ADF Lailo mpona bo sauvegarder kombo ya Bandanda. Tolaki 120 parce que Mbwisa Nyamwisi alobaki avant tokoma bafete maire ya ville fa kufa parce que abebisaki mission na biso. Oyo boutaki na Zamba kombo na ye nani? Werason Bachochi obi mwana nani? Mwana Mbwisa Nyamwisi mwana na ye te eza famille na ye. Ya mataki mutuka ake Beni awila nanga nsima ntango mati mutuka nabi na pasi oto omona Ira Force eza na kombo mabe parce que bapara na nga bandeko na nga baza lisusu na mboka te bakimi et puis baza kotuna nga chaque fois Mbwisa kopesa yo nini famille na ye baza na mbongo yoza koluka nini ya na bandako na ye makambo nde na ville. Bandeko na ye nyonso baza bien. Biso totali totambola omona bandeko na ye baza bana ba information nyonso na kongo loba boyaki na mwana Mbwisa Wera Bachochi akotaki na basoda boni 4
bango nyonso baza na minduki. Oui, bango nyonso baza na minduki. Donc objectif na biso ezalaki toboma maire à ville avant fête esila, parce que mission na biso faut continuer. nalinga otuna olobaki très bien mpona mouvement Mai Mai ebengami na kombo ya def mpona po sauvegarder groupe na bino bandande koboma bato na zamba eza ya solo. Komoma bato tokozwa motu toyebisi ezwa mbongo okenda kosomba mungwa ntango topesi ye mbongo ye alie aza komonana te, ndenge ake aza komonana te tolie te, parce que mbwisi azalaki na Afrique du Sud ntango aye nde tokani mwa moke moke. Mais mouvement ezalaki mabe makasi parce que General Jackson ala korecruter lelo bajeune mpona tobundisa gouvernement en place. ADF Lalu tolaka bango te parce que biso na bango so tokutani tobundaka. Tobundaka na ADF Lalu so tokutani mais tolataka kombo na bango. Koboma bato eza ordre, koboma bato moza lobaki oyo alambwisa mpona mouvement yebana il faut koboma bato. Banda ye awa na beni asali 2 mois ntango ayi na problème ya Ebola. Oui, mais pwani Ebola koyokana te abi bozwa minduki oyo bokontinue bitumba abi Nyonyi alokana nzela selo chef d'état major toya mission toboma maire à ville. Donc pesa ba réponse claire tant tolo tourno ba question. Donc bino ba village na sonde botinda ba basomba mungwa eza mutu mosusu tobenga bango baya tosangana ntango baboyi so boboyi parce que ira force ezalaki moke boya tosangana, so boboyi tosali massacre tobomi bango mpona bacomprendre que non en tout cas tokotala na ira force mpona to renforcer tobundisa gouvernement. Koboma bato bandaki quand? Koboma bato bandaki na 2013 tobandaki na epa papa Nyonyi et puis na mama Nyonyi tosalaki wana masaka ya liboso ya mibale tosalaki na bazamba awa tobomi bato ebele Nyaleke tokomi na suka tolobi moto mosala kobonga biso toza kosouffrir. Objectif ya ira force eza nini ava kobanda koboma bato? Objectif ya ira force ezalaki ntango Joseph Kabila azalaki na pouvoir baorganisation M23 tomonaki ndenge mboka eza kobouge et puis bakimisaki mbwisani ya mwisi abi bolongola ngo Mai Mai bocha ADF Lalu. Ntango bakochange président a besoin nanga mpona apesa nga poste ministériel parce que on abebisa ye nazonga epa na biso mpona akende kotisisa bitumba. Lelo alobi bapimeli ba ministère il faut tobunda makasi enfin que tozwa pour ministère
na Beni awa bandande nyonso bayebi problème wana. Boza combien? Boza 3000 hommes. Est-ce que boza na minduki? 1030 tuko nayo, Morte 60 tuko nayo, 82 tuko nayo. Hilo silaha zake za zamani. Minduki na ye oya kala. Yali na mboka Mutwanga. Tant mwana na yo komanda secteur de temps